bandeko surtout bino ba mama oyo bozo tendre vers la ménopause bamsusu pe na nte tolingi to informer bino po boye bako se préparer et loko ya liboso ménopause eza caractérisé na absence ya règle donc sanza ya mwasi ekozala lisusu te soki olandeli yango au moins pendant une année et deuxièmement ndenge tozoloba mbasi oui ezali eza ba mauvais sort mais pour na kozwa ba soin nango tozokutana na banani parce que soki okutana na charlatan moyen a diagnostiquer malamu eza te azako donc cycle na yo ekoma compliqué na sanza moko ko régler 2 ou 3 fois ozwe ba même ndenge au calculer cycle. aza pena docteur pe aza pasteur lingaka okutana mutu aza docteur pe aza pasteur po amimona nzela bien pe soka simbi nzoto ya mutu erataka te. Papa, première question eza pona ménopause eza na bato bazoko mitungisa pona ménopause basi nini oyo elakisaka ki mwasi akomi na ménopause pe age nini ménopause ebandaka?
Bon, problème à ménopause d'abord, nalingi nayebisa biso eza maladie te. Mais au faire partie, il y a bomoi ya mwasi, où eza prévu. Mais partie wana ya bomoi ya mwasi eza caractérisé na mwa makambo ebele. Et là, quoi, la ménopause est caractérisée par l'absence de règles. Donc, sans ya moi si et que la ressuscité sur le au moins pendant une année, au comment moi ça comment na lisusu sans na été. Et là, nous avons marqué moi ça mon lisusu ba règle na été parce que folliculo stimulo hormone aza ko libérer sous progestérone na estrogène T. Parce que les deux hormones facilitent la libération ya ovule et puis fécondation. Alors loko là il y a la quantité moko boye kolandisama na moi sur communauté pendant que ba réserve no so moi ça avec nango sili de moi à koleka na ménopause. Et généralement donc âge que est prévu pour la ménopause c'est entre 45 à 55 ans. Donc à partir de 50 à 51 ans, moi ça cause déjà ménopausé. Mais du moins, ils ont la ménopause précoce. Précocement, à quoi soit ménopause juillet. Na 40 ans, 38 ans, 37 ans, monsieur ces alliés liés. Na prise à kisi, il y a d'autres produits contraceptifs qui se belé hormones belé comme sous mutu na ménopause précoce monsieur ezali pe alcoolisme. Papa docteur pardon tozonga mon question au lobby de 45 au matiti likolo mais tozomona omona maman moi mukolo ya 60 ans il y a 50 ans omona azwi zemi tozomona ngo ezosama partout dans le monde omona ba publier maman moi mukolo na oye bate eza ba base to eza mambo lokuta non eza ba base te eza ba base te mais toyebi ke nalobaki nabeti lisolo ate otika na sisa koloba te po nazoba déjà ménopause précoce mais il y a aussi des ménopauses tardives. Donc tu as côté la ménopause tardivement monsieur cause la lié aussi ntobi na ba prise à ba produit neti aujourd'hui ba contraceptif moko et arrêter fonctionnement normal il y a ba cycle ya moi si o esengela ki moi ça libérer azo libérer ngol sous-souté et quoi que ça là que et retarder production à biloko wana yango komona moi si olé ako siko makana tana tangu baki soane ko sila ako libérer monsieur sous tardivement et au komona pas kota na ménopause ça va prendre aussi un peu beaucoup de temps. Il y a plusieurs perturbations, il y a aussi des problèmes qui sont psychologiques donc vraiment autozolo ba eza na ba règle générale mais ba règle particulier pesali yangwana nangaki na bonete sur na no libyen. C'est vraiment bien parlé papa Nabiso ndeko nanga Lima Rachidi ma copine privée na banjo zwe ya nonayo. Merci beaucoup na docteur Nabiso Jean-Claude Basakomuna papa kama susu yesusu ya mbasu biso na Congo awa likamba mbasu ezopesa pasi omona mutu likolo vimbi et akena ba traitement traditionnel ya bokoko et au mona olekis esila et traiter les autres traiter tes yesu makaso zotuka bakati mutu likolo mbasongo ezaka nini expliquer non na ba mamo balanda biso mingi na la grande découverte ba comprendre po ezala bandeko na ba mususu ba belisaka pe bandeko na ba mbaso bazoka ba traitement malonga te. Donc moi je crois que on a déterminer maladie boye il faut qu'on diagnostiquer yango. Bon, on a été diagnostiqué na lingala to ko expliquer on dit mais il faut que yeba penza que eza yango pe tolobi yango. Et pour na ko sosola il y a aussi des signes cliniques. Mais biso tozo benga mbasu na lokoto ali français lokola il sert de bourili parce que ba symptômes nyos to munaka ezalaka beaucoup plus eza lié na ulcère ya bourili donc ba potawana eza caractérisé na inflammation. Or, une inflammation, tu as la douleur, tuméfaction, c'est-à-dire gonflement, tu as la chaleur, tu as la rougeur. On a 4 points cardinaux, signes cardinaux, il y a
inflammation et tant inflammation salami ceux qui une prise en charge eza mabe nde ekoki ko amener baike na ba erreur et deuxièmement ndenge tozoloba mbasi oui ezali eza ba mauvais sort mais pona kozwa ba soin nango tozokutana na banani parce que soko kutana na charlatan moyen a diagnostiquer malamu eza te nakanisi yo eza témoin ya kamoko ya mbasu oyo na traita mutu auta même esika bato ya ba tradi praticien makasi baza na ba Congo central mais ayaki alikoloza déjà kopola il y avait c'était vraiment tant que surtout est-ce que tu peux ça ba soins appropriés c'était un peu tardif et ça nous a pris beaucoup de temps mais à l'heure où je te parle ezana mwana moko baela kingai vendredi passé problème en mbasu likole vimbi donc et ça lui-même ba flicten mais à l'heure où je vous parle donc nyon sekiti potezo ka okape nazo si sa traitement na lobby pourquoi bayaki na tangu moko o esengeli bien que na jugea ki tardivement mais tozo ki ba to sala ki prise en charge moko bien appropriée to pesi ba anti-inflammatoire to pesi ba héparine pona ba veine na ye ezala bouchete ba thrombose salamate to pesi ba daflon donc to pesi to sala prise en charge moko appropriée et moi na lobby je crois que traitement aussi la peau pota de GCK qui peut l'écolo ezongi normal pour ba mauvaise prise en charge je me suis toujours déploré pour que oui ba soigner pote sili mais l'écolo tango ozonga boy et comme makasi ba simba likone comme lokola nzete hein donc et ça li ba thrombose na kati ba veine na yo circulation et baby alors bloc en ndengano komona et comme ko récidiver et puis ça affecte directement aussi le cœur donc moi je crois que ceux qui mutakuta na ka ndengwana to na ba bato baebi musala to luka kokutana na ba charlatan te to boy médecine traditionnelle te ezo contribuer mingi na avancement ya ba soins mais ce que zo sala na olenge sengeli moi je crois que ekosunga surtout likambu ya ba vaisseau sanguin il faut que tale la ba veine ba artère tangu mutazoki pota il faut que bande na ko ya ko soigner yango pona ba kayo esala mate ezala bouchete circulation ezala normale pona mutabi kamba. Ça va, merci beaucoup papa avec l'éclaircissement. Bisomo ba témoin tout le monde rendait papa simbara ba makolo ba tout mutu azongi normal mingi ya kolobeza te. Papa to kosa likambo etali cancer. Isa na bande ko beli bazo souffrir na cancer, sinusite. Est-ce que vous pouvez éclaircir biso penza ndenge nini ya kozwa traitement malam to ndenge nini ya kosala ba examen ya bien penza pour mutu alandela traitement azwa penza lobiko. Bon, moi je crois que le blé déjà ma kamba ba cancer hein? L'autre fois ba cancer il y a utérus, il y a bassin hein to le bas qui commence comme ta coquille que ça sa dépistage mais ceux qui basent na pour sa orientation ba koki peut contacter biso hein to za na place to ko indiquer bango pour ça ba analyse appropriée et puis banalise wana et que ça l'accompagner na ba prise en charge moko très excellente hein parce que les ana ba cas mingi ya ba cancer oyo peut orienter qui bango ba place au tozolobela à l'heure où je vous parle ba résultat za malam sauf que esengel ndeto lukato kutana bande kona ba témoigner hein pour na bo comprendre que ba cancer mususu ba maladie cancéreuse mususu hein et comme la personne mais nango fatalité hein ba solution ko zo malango avec développement ya médecine les ana ba médecine mususu eza naturel hein o bazo pesa so ba antioxydant hein soko landeli yango okoki kozwa solution mais sauf que ceux qui au monde que to koki kozala important pona ba soin ya baike vraiment bo contacter biso to ko pesa bino to ko orienter bino wa pepa e boko kende pe boko salsa ba examen pe boko kozwa solution na problème na bino. Donc nous sommes là pour vous. Papa, on éclaircit tout bien. Est-ce que ça place en ozolo bawana? Ezaka kosesa juste examen ya cancer, to ezaba examen belé le quoi ba sinusite, ba maladie belé pe place en bato mususu ba banga cher. Eza gratuit to ezala ba montant mo ezali. Donc moi je crois que koloba examen c'est trop fort mais tout ça la ka auto bengi check up.
check-up, c'est-à-dire tout ça la contrôle en nzoto mobimba. Mais contrôle wana ezali gratuit. Et ça gratuit, mais sauf que nesika wana tangu basali o check-up to déceler moi ba maladie o ezotungisa nzoto na yo nde okozwa orientation ba minganga pe baza wana oyo bakoki kosala ba prescription oyo ekoapporter leur solution. Ils ont aussi des produits très très efficaces, même au bazobela ba rhumatisme articulaire et comme chronique, bato bazana ba maladie métabolique à tendance chronique, entre autres ils ont ba diabète, ba diabétique pe ceux qui voyez ba kotala parce que ba type ba diabète est belé, ils ont ba type 1 ba type 2. Mais prise en charge, il y a diabète à type 1 et ça différent de prise en charge, il y a diabète à type 2. Alors, tant que basali au check-up, ba découvrir ba type à diabète, donc orientation appropriée parce que tout ça ce sont des maladies aussi comportementales. Et puis tant que tokoya tokolakio sunde no koki ko se comporter ni nyokolia te pour être au coca longtemps, surtout ceux qui peuvent pancréas déjà affecté, et ça va produire monsieur qui renforcer pancréas na pona à sécréter kaba insuline. Donc ceux qui au monde que tu connais ici, contactez Bisso et tu copies sur orientation pour la jamais déçu. Vraiment, papa, numéro de téléphone pour les famille mususu baza musika o balanda biso mais ba famille na ba mususu baza bazotungisa mapena maladie ba maladie lokwa ba sinisi ba cancer ba maladie bébé kandongo lobe. Est-ce que vous pouvez savoir numéro de téléphone o ezaki ba bengi yo o memi bango place ba ko sala ba examen en ofele. Donc pour nous biso 243 89 80 38 757 na Zongeli 243 89 80 38 757. Soko bengi biso toko orienter yo toko biso no ko sala pour trouver solution na problème na batu mususu pe bakomi immunité na bango penza ekomi akokita bakomi kobela pamba lobi maladie boye lobi se manifester boye se manifester na batu bakomi na suka lokola tozala kana kondimate okokuta na piège ya batu mususu balobi eza mauvais sort te kouela nan kokanga bandoki te yaka ba examiner o bas checker yo tant ba ko checker yo ba comprendre que non peut-être anomalie outil place boy et ba okozwa orientation esengeli pose wa kimia yo ndeko zo tungisama passe umeli na nzoto yaka okozwa solution ya malunga. Vraiment, merci Mingi. En tout cas, il y puis dans la grande découverte. Merci beaucoup, papa Nabiso Jean-Claude, vraiment. Et ça, c'est une fille, qui a un problème avec règles douloureuses. Au moins, il y a un simba galiboumu. Moussou Swazawana, et non, on a beau titer, mais à Senyarata, on se monte pendant une semaine, 2 semaines. Et Batubazo remis tout dans Babylone, qu'on a effecté, surtout des risques na basi au nom de Babylotélité. Et parlons qu'on le banine, papa. Donc moi je crois que ndengo lobi na mnokono keza ba anomalie. Ceux qui mutu amoni que anomalie za na nzoto na ye luka okuta na baminga. Ceux qui au monde que tokoki kozala utile pour na kosunga parce que ba kanyo swana ozo loba. Solution eza. Yo ozala kana ba règle douloureuse. Oyo o règle ko komuno za ko régler ebelé. Mbale belé bon mususu pe koyoka azako donc cycle na yo et comment compliqué na sanza moko ko régler 2 ou 3 fois ozo ba même ndenga o calculer cycle na yo te luka okuta na biso na numéro to pesio tu auras des orientations ko zo kimia ezana ba mususu azo kufa azo tala boy azo ba ko zo solution te to azo kuta ne pas batu mususu oh non lokola nano botite kanga kaka mutema tango ko bota makamba ngwe ko sila nana ebiso ke ko sila aussi longtemps que nanu ba diagnostiquer te yaka au profiter ba checker yo gratuitement ko zo kimia ndenge mama Mimi la belle azo pe kimia aya ba cheka ya zo kimia na ye vraiment yakaba checker au félé osoba bakisa malamu orobika. En tout cas merci papa Nabiso docteur nayebi kezoki mosala tozwa ki openza po toka ki opose le kimiko lebele to comme Nabiso vers la fin mission Nabiso un mot de la fin et que ça la biso beso sur combat la simato za la. Donc moi je crois que toza pona bino
nayebi ke botika elle na posa parce que likambo surtout ya ménopause tolobi nyonso tobongisaki te. Mais je crois que prochainement on va tout développer parce que totangi ba symptômes te entre autres ba bouffée de chaleur, ba anxiété ya na ba implication moko physique na psychologique. Tolobeli yango mingi te mais prochainement tokozanga te ko détailler yango pona bino parce que ndenge tolobaka télévision eza ndengonga. Mais vous avez confiance na biso, biso tozana pona bino, bokozala jamais déçu. Oyo bozela ki tolobela bino soki lelo boyoki yango te, je crois que prochainement tokopesela bokozala ko sepela. Mes remerciements vont tout droit et pas yaye moko numéro 001 Maman Nadège Molato. Hein? Oh mokonzi munene, sans oublier maman na biso yuyu, hein? Yenda lesaka biso bien mukonza ba bio nzamba pambola yo kope kende liboso na ndenge ozo simba bande kona biso États-Unis pe ozo batela bango po ete bakwa kobela ba maladie ya biliali ya pamba te. Et puis awa na koyo kobosana te kolobela mwana nga mingi Nadège Manueno esthéticienne à solo ye asimba kaba mindele, asimba kaba ministre, asimba kaba tunyonso, ba massage, ba manicure, ba pédicure, ba épilation. Soko ye pa na ye, okozala jamais déçu. Et pourquoi pas son bogard, ou aza mobali na ye, manyongi saman, ou aza abonné na biso ya tongo. Et pourquoi pas petit nanga pivani balai, mobile ya mama Annette. Et maman Mado, Adozo, Olingoyo Kanjua, te, Zoesik Oyayo. Merci. Vraiment, merci na réalisateur Nabiso Ouattara, Ouattara, please. Yendem Tosa Bilili et Monana Boya. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup na babone nyonso. Yo mtozo landa biso, toloba ba question za bino, ba réponse za biso. Partout aux ali, so oza likamo ezo tungisa otinda ba question, oza ba réponse. Ba réponse ezaka ya yote ekosunga pe bato mususu. Vraiment merci beaucoup. Tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.